Voilà, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour Naba Boninanga, bonjour Naba Tutu Balingaka, Dorkase Bolo Coco Onduroko. De Bolo Coco officiel et abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez, commentez. Hein. Je suis là, Dorcas Bolo Coco Abakouk est certifié, Gauloise est certifié. En tout cas, dans un aponabino pour nous remettre information en temps réel comme il faut. Mingi mingi babakou comme mingi mingi bagolois, mingi mingi bagladiator. Je suis là pour vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement. Nandenge. Yako Sakanate, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Les labino, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a mingi bino, bagno, si vous avez branché la minute, oyo, tocha ba j'aime, tocha ba like, tocha ba commenteur. Dorcas Bolo Coco est là pour vous, hein. Merci mingi nabatu nyonso ba s'abonner na chaîne nangai, merci mingi nabatu ba like ba vidéo nanga, surtout merci nabatu ba s'abonner ti me batala rangai, vraiment, merci nabino boza ebele balobi totikali na un mois pour tosilisa année 2024, voilà. D'ici là, toujours côté 2025, il y a un autre banabato bazarabinemi ya biso yo ebi ko zerenemi ya Dorcas Boloko yo ebi ko finga Dorcas Boloko. Ne cherchez pas la paix que luka paix parce que au début année 2024 luka qui paix nangate. Donc ce n'est pas la fin de l'année no yo luka paix nangate. En tout cas na va besoin paix na yote. Donc nango na rando na piken te za okende. O lingara ngate nga paix na lingara to lingara nga na lingara yo finga nga paix na finga en tout cas. Cher ami Abakou, quand ça nous calme, mais ça la poser to kenango bongo. O lingara si la te si la pas lingara, to lingara si la lingara yo. O finga si la to za ennemi na si la. Vous avez ennemi na si la continue. To boy oh non, to moni to zoko ta fin de l'année, zama petit biso pe ma bateli biso. Pourquoi to kenina ba rancune, pourquoi to kenina ba piquer ma moi ne zate. Au cas de la Dorcas Boloko beta ye, ko le maté. Attends to ko 2025 beta nga kaka. Pour moi, si ma carte, attends, 2025, na Robert Touraka. Merci Nabayo Nyon Baza branché, merci Nabayo Nyon Balinganga, Dalingabino, il y a trop, il y a mingi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement hein, sur cette chaîne Bolo Coco officiel, la chaîne d'actualité. Hein. Ça va, voilà. Merci beaucoup. Balobi Tombola Star na $1 à pas Tomboli ici les bisalu na $1 au Tomboli Mams. Tombola Star na yo, Azali Star na biso nyoto lingara mingi ici la bisal Azali et biso, la maman de tous les abakouk du monde, l'impératrice. Alobi Migola va boire libanga na français. Et ça ressemble bien libanga na français. J'ai reçu beaucoup de messages oh bah toi parce que bureau Chirika Zali et ça bureau na biso mais bandeko. Tu as dit que bureau na biso c'est tinalité. On vous avait déjà dit non? Bon tout le monde va question peut mener que ex Chirika c'est quoi dans na carte bureau wana. D'abord, je vais vous demander est-ce que c'est important toi ba poste Chirika na carte bureau wana? Est-ce que c'est important, cher ami? Tombola Star na yo na okota wana Tombola Star na yo na $1 à pas motombo ici et bisali wa tombwami. Merci beaucoup na Sam Coucou le nécessaire motema Yeme Coucou merci à Hervé Mikaïla m'a battre l'ingénieur papa na Soraya et Cristiano merci à toi un grand merci à maman Monique Kabamba merci à maman Nathalie Ngili na Katia Belgique je t'aime bien Nathalie merci beaucoup na maman Zozona Inde le président Yoshua les présidents de tous les abakou du monde merci na Babakou Nyonso merci à toute l'équipe Oyo et accompagnera SB, Oyo soutenera SB, merci Nabino Bozé Billy, Yerolanda Biso Bozé Billy, Yerolanda qui va vidéo, Nanga Yako commenter, Yako partager, Boza vraiment on a ébélé, puis Yako tchaba commenter. Merci Nayo Moutouamba qui ambiance, hein, cher ami. Merci Nayo Moutouamba qui ambiance, il film Nabiso, Tomona qui mam si coach, Azo ça Nabiso, ya, en tout cas, Balobi BBL original, ça existe, BBL, c'est raté, ok, ne basa la yoba qui ba foot ya ngulu non avec la coach ba bon avant moi si tu dans le bible français ou bien la coach so na bible boye bisanga donc coach li coach si là en royal relaxa biso comment on va faire comment prendre le BBL original comment te resala ngo en tout cas et l'on a si la bisali tozana pona Pona mam sinabiso. Bandero bozo landangai, merci Nabino, merci encore une fois de liker et de partager, voilà. En tout cas, Tolandi Bisotou, je crois, hein, quand je dis je crois, parce que je connais bien les abakouk, jamais les Kambekota na FB Toleka Yango, toujours wana.
pour na consommer yango pour na rotala yango tolandi biso nyonso tolandi vraiment biso nyonso tolandi 15 minutes et ya ndongo na biso ya mwasi na kombo ya Ladonna. En tout cas des choses que Ladonna a lobby wana ouh ça m'a beaucoup touché hein, cher ami et quand je parle je mal à la tête je sais pas pourquoi tolandi biso nyonso makambo Ladonna lobby toyoki o Ladonna lobby et pona sila pona kata SP bandeko nga nazaka analyste te en fait nga makambo analyse soki eza analyse nayetaka bino ke analyse nga neti boye eza bapoint de vue nekopesa point de vue na nga na oyo Ladonna aloba et puis nasangisi yango na bapassage ya bandeko mosusu oyo esalama na FB bandeko na ngai oyo bozolanda ngai bozolanda video na nga bato ebele batretaka sila hypocrite bato ebele batretaka sila motema mabe il paraît que sila ye muta téléphonera batu te po baya ko jouer na FB ezaka nde babengaka batu epa peut-être Jolivin to epa ya à l'époque tozalaki na trésorier na biso tozalaki na trésorier na biso vous excusez nga micro koto pe bon je vais vous utiliser seulement comme vous na utiliser bino mibale c'est bon voilà tozalaki na ba trésorier tout non si la mutabenga raté mutu babenga les abatu mususu Jolivin mutabenga raté toyoka te makambo mais pendant que tozolanda ba 15 minutes ou de témoignage bato azolobela sila nanu toyoki version te ke mutu alobi ke nga kutu sila mutabenga nga te mutu moko kutu atindaka peut-être nani na ye moko abenga nga atindaka peut-être yalule abenga nga atindaka peut-être Etienne abenganga nanu toyoki yango te jusque là version tozoyoka ezaka ke mam tabenganga ye moko alobi na nga na besoin tourner na FB ibutukutu oyo afinga sila ngai epa nanga boye boye excuse nga naye kofinga ibutu ate me ngai naka moto barappel en fait voilà nazaka moto barappel ibutu oyo okuta afinga sila mais sila atinda mutu abenga ibutu te ye moko atombola telefone na ye abenga ibutu na telefone papa ibutu ezanga sila problème eza te tobongisi sila c'est bon na besoin jouer na FB atinda mutu te allez suivre peut-être 15 minutes à Ladonna bokoyoka oyo Ladonna lobi pendant que banda ko jouer na FB te ba témoignage banda kaka ya mabe sur sila ki aza méchante alingaka batu te abengaka batu te atindaka batu babengela ye bato baya ko jouer na kati ya FB bandeko nanga comment bino boza wana les artistes et comédiens mpona kotémoigner mabe ya sila boza wana soki nanu moto ajouer na FB te jamais boyele verso ya solo to verso ya bien ya vrai oyo eza identité ya sila boyelaka mutu toujours verso ya mabe baba version to version toujours ya mabe na kombo ya sila ki alingaka batu te aza méchante hypocrite atiaka batu mal à l'aise boyelaka batu toujours message ya mabe sur kombo ya sila mais après bato wana ye bakoya kojouer na kati ya SB vous allez voir que bakutaka makambo eza différent oyo na FB batongaka bato mais orke na SB batongaka bato te toyebi biso tosila na kati ya SB okotanga kombo ya motu te Thérèse ya na alobango combien de témoignages ya bato balobango yalula lobango bachapele bazolobango ke na kati ya SB okoki kotanga kombo ya motu aza en dehors ya tournage te vous excusez nga tibeka olobango balinga ozopart ya sila to beka olobango basepelisa sila te balobaka vérité regardez avant Ladonna ya kojouer na kati ya SB comment banda koyebisa Ladonna ke sila aza motema mabe sila obengo te Ladonna lobi azalaka étonné baki retourner na tournage moko boye sila aye abi sila mpenza eyambi ye abi navandaki mams era ye namona mams te mams te yo simbanga na loboko Ladonna yaya moto aza simple te
Mutu aza soi-disant orgueilleuse. Mutu alingaka bato te aza méchante. Akoko ye na tournage, atali peut-être carrière na ye. Atali na bane bambulo ya sali ya carrière na ya mimoni ke na mukola la dona na carrière na nga eleki la dona. Peut-être na star plus que la dona. Akoka po vimba na part na ye. Mais aya ye moko simba la dona. Aya ye moko simba la dona. Alors on a besoin de simbele la dona tete ye moko simba pesi ye mbote. La dona obi namoni mawo bato ba muto wa ye bien to kangi pe ba photo ambiance to li ensemble to seki. Est-ce que muto aza mutema mabe aza méchante? Akoki ko lia ensemble. Na bato en plein tournage? Non. Parce que bato a traité la fille à mutema mabe. Exemple typique na Europe, c'est pour moi la plupart il y a bateau oh bah jouerait pas belle vie oh bah solarana belle vie bien si la solution à bangote mais total na matin il y a Gabriel si je me trompe pas matin à Gabriel oh tout le monde a fille la domazé nani comment il nani moi on a Aïda mais Aïda a trop collé na belle vie toi il est le sur belle vie na Aïda trop contacté. Mais si la Aliana Aïda Sani Moko, à qui peut dire Aïda va trop coller la belle vie. Nyosana aussi la salle est malade bino ba bolina fila te bomo na ngote. Bino bomo na ka partie négative ya sila. O ezali positif pour na fila bino bomo na ngote cher ami. Cher ami. Tout apprendre ya osepela na mutu ndenge ya zali. Parce que si l'on benga batuna SB ye moko atomboli téléphone na a contacter mutu. Ngani na yoki tike mutu yeki na SB lobi ke ngani na yebe mutu benga kinga joli 20. Ata Michou Mbembele que je salue. Alobi ye mutu yani na kati SB eza Jolivet aluka Jolivet malongi. Po Jolivet koti na SB. Alika par Jolivet. Mais celui-là, ici, il a besoin de Michou, il n'a qu'à bien y moko. Et puis, il y a qui pose la question à maman, madame Ayambaki. Si elle n'est pas méchante, les bidons de les artistes, les comédiens. Si la femme monté en bête, n'est pas fille, comment on peut faire un témoignage, image à ma belle fille, et pas bateau, non, encore jouer dans SBT, et pas bateau, non, bah, qu'on travailler dans SBT, bah, travailler dans fille. Je vais vous dire quelque chose. Boebi Gabana, à ton ami, et pas Cardozo. Nana la vérité, ngai bato ba komela comment ba commentaire ma bé sur si là na ko sa raté. Ce que na page Gabana a commentaire bien sur si là té. Qu'une PC a sali départ na ba sali ba tournage ba salité ba to sala wana. Gabana a posté yango. So botie tembe na tiango na miniature na capturer yango na tiango na miniature. Gabana, je ne suis pas contre toi en fait. Peut-être que bakate lo vidéo bon le bakelaza contre yo non. To landela rabino ngala tout. Je ne suis pas contre toi Gabana. Mais je te l'ai dit aux vrai. Namoni Gabana a posté yango komisi yango. Mais elle a qui rejouer na FBM, a qui rejouer si la qui rejouer par Cardozo. Ba jouer na Gabana, ba jouer na les garçons m'appellent JD. Si là aussi pourrait refuser que nous jouions dans bango, t'attends que baba ta niveau dans parce que il y a des artistes et comédiens on va jouer dans bateau. Attends que un niveau n'a été, j'ai na yo on y si mata boy na. Mais si elle se permet à jouer dans JD, si elle se permettre à jouer dans Gabana, et puis Gabana moni que le contraire, il y a oh batou balobara sur si là. Avec qu'on poste si la même si là. A bosani oya posta ki oya komaki. Comment vous avez celui moutaillé ou c'est bien que FBI ça m'a bebo yini. Si la ça m'a bebo yini. Avant yina mutu linga ou affronter mutu o talaye o yokaye. Est-ce que c'est réellement que mutu wana na sale comportement o batu bazar oluba. Est-ce que mutu a comportement ma bé to malam.
le gars na FB lobby na commandé si la benginga ata zoba ya Viviane abi akamwa ba bi fait babi si la benga batuté mais si le téléphone si le benga yé moko malgré lelo si la sécurité aya ko balukila si na zone en actualité té bano kamwa mais si la mo témoignage les aramabe si la témoignage ezaka mindondo si la témoignage ezaka problème mais nini mutu ngabengaka batu yemo et puis soko yé na kati ya SB akoyamba yo bien je me souviens première fois ebaka te rejouer na kati ya SB le rôle aninga message okende ba tournage nyonso ebaka ta alambaka biloko na ye aye na ona SB soki bozongi nga azonisa bino kaka naza mpona korafléchir bino ba mémoire soki bozongi na télé tournage wana ya liboso oyo ebaka te kaka kojoue na kati ya SB télé tournage nango ere na biloko sile biso bi ye Nicole balambi biloko ebele oye na biloko poani ebaka te répondre esila bi yo oyebika ba tournage na biso toyebika efo kenanga biloko no kolia ndenge ka ezalaka sile biso te bien Nicole bayeba ninga na lamba biloko ebele tala ndenge ayambaka bato. S'il a fait l'effort, il y a côté Moutoutou à l'aise en plein tournage. Ata Moutou fingaye. À faire l'effort, il y a côté Moutou à l'aise. Bah, il Moutou va finir si là combien de fois? Oh, il finit si là. Mais en plein tournage, si là, tu es à l'aise. Il y a un moment comme moi, Moutou na finga qui a encore vraiment bobangité. Je mets témoignage Yaldo sur Sila. Alors, mais tout ce que ayoka na matoi na ye o batu baloba po na Sila, eza o ya vivre akate. Oui, si aza mutu akokoza na mabe na ye, maza pe na malamu na ye. Mais si o batu bakenda ko témoigner po na Sila, et comme si pendant qu'azo azana SB azo jouer na SB, atikal ko vivre makambo batu baloba raté sur Sila. Si vous avez bien, maman va te le barrer sur si là. Mais ça, c'est 100%. Tant que vous bateau va lire à peine si nous qui nous témoigner bongo. Bateau va lire si la pété va qui témoigner bongo. Mais à l'obé raillé à vivre les contreurs. Il y a au bateau baloba qui pona, baloba qui est pas naïe pour na si là. À vivre en côté. Bozana ko traiter moi na bateau méchante. Bozana ko finga moi na bateau. Bon, si la valeur, si la valeur te na communauté, si la communauté mal mais na communauté à théâtre, parce que à ça la bilouni. Yo na esa rabino, yo muto moni ke olekana na kata SBT. Yaya, ne sois pas pressé à ko pesa témoignage de mabe sur Sila. Ko yoka o batu ba note sur Sila. Ko ina na Sila te. Na o batu ba no sur Sila parce que soro ini Sila. Au travail na perte. Pour yemoko aza inconscient ya o batu ba pona ye. Aye bien ngote, a vivre a paix ngote. Oh, ça na passage de SBT baby so baby, si la ninga zana alinga batute, o tia na mutuna na pesi na lek. Et là batu ba gira. Ka ba le kana SBT. Ba swana na sila te, ba beba na te. Quand pour mutu moko ya webise ka lobi si la makambo mabe, a traiter batu mabe. À gérer maman olika sous na SBT. Dans le vide. Dans le vide. Babé banate elle a solo atana filate parce que ayoka ki aini sila sila za victime ya biloko wana. Quand j'ai suivi l'émission de Lado na zongi na émission nyonso ba basala ça ya 15 minutes. Na oki ba même témoignage. Sila za moto. Oui, à Coco Tomboka. D'abord, comment on a fait là, elle est le genre de personne au bazara. So ba yoki di kamou directement, il faut agir. Si la à mon azabato bazara direct. Donc, dès que yoki maman na lo banayo, au sein de foi, affrontons la mort. Ya au moins moi la pesa le barabi, boye bingande na zalaka. Pourquoi boya ko affronter na te bolo bana sima mukongo na parce que bo banga ranga. Pas bon ko lo bana sila te parce que bobe ke amu toi direct.
So yele na midi yo na midi. Oyele so lobeli lobela yo. Lobelo na TVT batutu ba finga si na coulisse si la so muni ba lobana bango finga alobaka. Alobana bango. Motika mona bastu à vivre en paix s'il vous plaît. Motika mona batu à la kimia. Asa la carrière ne botia ko baby sare makambo yemo ka yebité. Bozo ka moya na batu o yemo avec inconsciente. Excusez. Ayebiti que nous avons un problème na muto mais bino bozoye bo kaboya déjà na muto wana mais yemo ka yebi na ete ka problème na muto wana. Parce que bon même na muto wana faux témoignage ya sila. Oh yesi ya za vivre en ngote. Bandeko na dédié bino émission la donne to ke utalango. En tout cas, dans ce cas, tombola star, on a $1 au tombola ici, la bisalou. Tolini bino minga bakuko, o de la vidéo nanga, partagez en gros, aimez, commentez. Bandero nanga, ito linga fila, to bon des drapeaux na sila. Sila va tellement combattu, même chaîne nabiso. Et comme il y a un niveau, il y a combat encore terrible. Mais, Nzambo ya lola, akosa ya biso ba miracle. Tokende, ko partager vidéo, tokende ko liker, tokende ko commenter vidéo pour na sila. Et puis to sambelaka. Na lingi bino ya trop. Je vous aime, je vous aime. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. Bye bye. Bisous là-bas.